eleki ba moment temps papa bando linganga tellement makasi. Mais na moment où to komi obanda ko linganga sute parce qu'il na comprendre que eza yote. Moi si na yo akendaka ya 2 fois na ndaku ya nganga. Ndako nganga. Oui oui. Akendaka po abatia yo sika moko ya bien te parce que oyinanga. Ah tuka wana nandimi yango te. Bakena ngo okengango bango bakena bakendaka ya 2 fois. Eza cousin na yo. Cousin na ngai. Oui oui. Naki komona photo na nga la kisi ngai, ayebisi ngai que eza na mama moko na jeune fille na ye bayaka ya 2 fois. Kozwa bakisi pa na ye po atela mobali na ye. Yasmine ndengo moni wana. Na papa na ye Blanchard. Bakoki ko banda li solo. Ko kabwana bango zaka 23h. Okomona papa atiki nga na mbeto ake ko lala butu mobimba na grande fille kwa Yasmine. Papa tika na non, na mtema. O Yasmine ki. Aussi sango. Tona ndako to ko sali kam ndako to yo même so tina niveau A. Donc tout nyon so ta so exposé. Soit tu dois fiancé non le but que toujours qui to ça là. Fiancé non ça marié. Moi yo mama Yasmine. Yé moko Yasmine likisai. Pas plus c'est kindoki kola nguba. Yasmine. Yasmine da ana kindoki. Yasmine. Oui. On va dans la science. On va dans la science. En plus, on va dans un mari. Oh, Yasmine, on va fiancé. Papa na bango ndaza bon papa Blanchard papa Aliso. Makambe bele changer à te. Donc souffrir boy. Papa on ça les coups. Nicolas Yasmine. Nga déjà to toi tant ko sola no buzoba oyo ngoyo obimisi ana awa na kata plateau. Kaswa mutema mabe Papa je connais rien. Oye bindo kolisi ngai. Na ko sabilo ko ana te papa. Ona. Yasmine. Nani kumone yes. Yasmine azana ni pas Yasmine. Azana Nani. Bon. Ngana mune ke na olinga e. Mais nzoka na mutema linganga te. Papa izalati. Bakambo ebele oya yebisanga na bombai. Mais quand likambo mukeso pe ndenge nini yango oya yoki kutoyebi tenga mama nanga. Mais ayo trahir biso. Merci beaucoup ya grâce. Asepele ko. Merci. Wewe na balina. Mama. Tika na kulela. Akoshiro makaputa ya mama. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batunyo sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, ta la place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, toujours construit pour na bana na baza na place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na église, toujours tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal boula mo abandé pour ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te ko la génération future na yo parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup tout continuer œuvre to bandi et que les rapides nzamba kozanga te ko pambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Presque gratuit.
presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne. Mbote balandi nyonso balandaka biso na kati ya chaîne na monene obosepelaka nango ezali chaîne nini ya chez biso télévision oyo bolingaka mingi émission makasi oyo esangisaka bato ebele na bafamille na bambota ebele na batelefone na batablette na batelevizio na bino bosangisaka bato ebele mpo bolanda émission Bravo Jésus. Topesi kolo merci yesu masi akufela biso na ekulusu mutu moko te akufa asekwa apa kaka nde yesu ye nde champion ya bato nyonso bakufa asekwa eza kaka yesu masiya ye nde azali maître absolu ya vie ya bato ebele oyo tosepelaka na ye nini ebisaka bato vie mobimba oyo bomoni l'homme de Dieu prophète Eric eza kaka yesu sa yesu nayebi te so asimba lichette nayebaka te yesu nde mutu ayeba kovalorize oyo ezaka bavie ya bato. Merci encore une fois na notre président Chiki Mukadi na maka confesse apesaka biso na kati ya Bravo Jésus na obosa te Eliash na sima caméra bodete na biso les certifiés na kombo de Niche Mosolo. Topesi merci Thomas Fabio Skozali ainsi que ma conseiller que j'aime beaucoup na kombo ya Witch Clarisse ainsi que notre conseiller papa Nabiso Jojo Lukoji plutôt na yana loba nzamba pambola ainsi que maman Lydie Mukadi mère double Skozali nzamba pambola yo nzamba pambola bande konyoso nzamba pambola ba membre soutien Bravo Jésus nzamba pambola bino nzamba pambola encore une fois bato bayebaka ko tindika biso to kene liboso puis nzamba pambola pe yo munguno zotala biso na ko critiquer biso to sepelaka no makasi pour na critique no no sala rana nzamba pambola yo nzamba pambola na bagina biso nyonso pe na bato alingaka biso amaka confesse pesa biso. Merci beaucoup de tonto basu une fois ya communiquer moi très très important les cambo ya orphelinat les âmes qui plaît na linyo moza la membre ya soutien ko soutenir bano bazole na libanda bano bazali ko bazali place à kolala yo zolala malamu zole kitoko me bana na bazo telengana soki avec $100 na $50 to $1000 na yo ça peut nous aider pour keto tozong sabana eskamoko basa eskamoko nzamba ozante ko pambola bilobi na biso ke ba o nyos bataka ba indigent nzamba ba ndeni ko pambola ka bango. Les indigents c'est qui? Ce sont des veuves et aussi des orphelins aussi des orphelines des abaza ba indigents donc nzamba pambola ndeko nyoso oya koluka a soutenir musala ozana besoin o s'adhérer na les âmes qui plaît au bengi présent Chiki Mukadi bengi mama wecho bengi Thomas Fade to pe benga le prophète Samuel Erika Soko to ba ndeko ko pesa coordonner pour comme membre pour osunga bana wana. Merci beaucoup na bandeko nyoso. En tout cas, moi rectification moi muke quelques 2-3 personnes ça va. Tu en as besoin de kali solo intégralité non nyoso mobimba. Nzamba kozanga te ko pambolo na pesi bandeko nyoso na pesi bandeko presque nyoso bambote be bolinga kabiso na bosa nte massive bayon isko zalikas kaso nzamba pambolo na Johannesburg na monika ka juste oza doré Camille nzamba pambola ainsi que couple José ke na mama mami mpunga nzamba pambola bino. Le premier mai est anniversaire à Thomas Fabien. Mutu nyoso lokato alinga Thomas Fabien kozanga te dédicace moi quelque chose et au stade ça le comme massive bayon nga salaki na zanga téléphone anniversaire somi téléphone atindi bien on a ko salela nzamba pambola yami. Merci. Tobaka Bravo Jésus. Il y a beaucoup de problèmes. Peut-être un problème tellement ébélé parce que nous sommes des hommes de Dieu. Et à Moussala Kola Benibiso. Et là, une fois, il y a une jeune dame, c'est une fille, elle a quand même la direction à Bisso pour que ma cambozo que la vie n'a pas besoin, elle a Bravo Jésus, à peine a besoin le bas pour quitter la solution. Donc, aux ans, il y a un plateau directement, moteur. Écoutez, papa. Boni. Bien Angola Nzambe. Oh, bien Angola Nzambe. Zama pambola yo na appel na yo benga biso. Le nom c'est qui maman? Yasmine. Maman Yasmine. Maman Yasmine, Nzambe apambola yo sous mingi, je crois au Sambelaka. Oui. OK. Vous êtes marié, célibataire, vous êtes pas na bino. Au sala comme ça là. Naza juste mais pas biso mais naza fiancé. Vous êtes fiancé? Oui. OK. Papa, maman, bas en vie?
Malheureusement, papa azali mais maman akufa. Maman akufa. Oui. Enfant n'est pas nani. Na maboka papa. Maboka papa. Ok, d'accord. Te prier. Nzamba makoki nyonso to peso merci na mama oyo totiki moment na sala boko na yo. Seigneur Saint-Esprit to bengi yo au centre masolo oyo. Seul conducteur émission ezala yo molimo mosantu dans le nom de Jésus-Christ par la foi et te le dis amen. Maman Yassimi. Olandaka biso. Pour justement alanda qui par téléphone. Par téléphone. Yango petit ndio pour ça pepe na biso. Likambo yo kel biso ezali. Toyo kayo. Bon justement likambo na lukel bino. Eza réalité no vivre na bombo na pe na ndako. Ndako OK. Naza fini na maboka papa. Mama akufa tikanga na âge ya 8 ans. Et tout fandi tellement trop na papa. Sina eko kola na comme na âge moko déjà élevé. Na komi kozwa soin ya papa. Konikele bilamba. Kolamba. Kokipe ndako. Vu que makambo ebele na banda ko jouer. Ba misana banda ko sala na classe. Namoni ezosimba pena te pourtant autant ezaki soute. Ndi papa eko proposer nga ke soki akoki ko bala. Na accordé papa, mais c'est pas de problème, bala. Papa peut accueillir à Bali. Maman tozane sikoyo. Et maman ayaki na ndeko musu ya mwasi. La fin d'année nazwaka ndeko na ngai vraiment. Non, maman ayaki na ndeko musu ya mwasi, maman ayaki ndeko ngona mwana maman. Mwana maman. Mwana maman o oui, papa balaki OK. C'est bon. Mwana maman. Nazwaki ndeko na pe nazwaka ndeko na nga malgré tout makambu mais aza toujours ka ndeko na nga. Tofandaka si bitime comme na maman mon papa a changé contre ngai. Akomi komi pesa trop na ndeko wana. Osengelo ke papa ya des fois au katolinga la akofinga yo akobengana yo. Mwana papa abotio. Mwana papa lorsque maman est na ndaku na mwana na ye papa ayini ngai si bitime akomi kolinga la fille. Na trouve ngo normal parce que aza ndeko na ngai et comme mbande na kenda ba classe na ngai et kokutana mobali. Dieu merci parce que mobali opalinga nga tellement makasi. Écoute mobali vu que na zalaka na ndeko na nga na ndaku na partager ki na ye to sola rapport la esika moko. Et le quoi na partager ki na ye na ko moye ko remarquer ba moment wana mama pe na nga po e banda déjà ko simba te lorsque yake banda olinga nga te pe alinga nga te ko finga ben jour et tout ça. To comme na moment ya proposition ya mariage ya nga na mobali na nga na ko se retrouver que ba boa ke nga maladie et maladie wana ezaki maladie ya PC. Ne ko soana mobali na nga proposa na nga to lokola ye abondelaka nga pe na bondelaka ya des fois to ye mona ke maladie wana euti na monda molili nzamba sungi na ngolu na ye e ko sila. Et ce qu'on s'est répété deuxième fois maladie wana même deuxième fois tu ko ezalaki vraiment ya makasi. Ezambe merci mobali nazani atikenga te. Azalaki toujours pembeni na nga kozwa soin na nga. Na place papa zwa soin na nga mayenda azalaki kozwa soin na nga. OK. Akipenga na ndako mutakipanga zate. Mama kutu etala ye kutu te. Et moi-même dès qu'on a mwasi na lala nesika moko. Il y a des fois na bando la sous na chambre te pour akoma ko banazo ko étouffer na maladie na zanango. Akoma ikola na chambre na salon pardon. Si nzamba esunga maladie wana ekosila tubandi ko continuer proposition ya mariage. Et vu que tu continuer proposition mariage okende konanga maman initié qui est il paraît quoi.
bakenda ndako ya nganga mpo badétruire mariage na ngai. Je ne sais pas soki ezalaki zuwa to nini, je ne sais pas, parce que mpa na ngai naomona ndeti ezalaki zuwa kwa. Bakenda ndako ya nganga bakei, nganga asengi bango foto na nga na soutien na sous-vêtement, pardon pour na terme, bamemele nganga. Et Nzambe merci na bolingo Nzambe oke nganga ngo ya des fois bango bakendaka aza cousin ya papa na biso. Mon Dieu. Et to balakisi photo atali amoni nga mwana bango ndenge ayebisaki bango bakende déjà o bango baluki déjà esalami. Ok, ntango amonaki bongo atali eza ngai mwana asala yango lisusu eza te mpo amoni déjà ya defa batongo baya koboka maladi nzoka te babwakelaka mwana na bango. Aye kobenga ngai tokutana na ndako na ye. Nazalaki vraiment na baduti ya kokende na moso na bino yebisa pe papa vu que papa olinga te nakende mpo ya defa ozalaki so nangi natambola alinga te. Nabongami nakei pa cousin ya papa nde nakei bandi kolakisa nga foto na ngai na sous-vêtement na ngai et puis ake kozwa vent même sous-vêtement oyo nga kaka nalingaka yango wana yake nango na soutien amemi yango kuna nde kuza papa alakisi ngai nde namoni moya okokobomba makambo eza te mposo na bino akende directement pa papa ondima ngai te nde yango na ye awa nasenga juste tobenga papa aya tosola yango ensemble awa na plateau na bino. Merci beaucoup, maman Grâce. Merci vraiment. Je crois na Tolandi, nous selon vraiment avec beaucoup d'attention. En tout cas, merci beaucoup. Il y a une question à votre nom. Et là, on est sali que maman a est-ce que maman a koino ka d'emblée comme ça dire koino toi tu n'as rien fait directement nous inayo. Il y avait quoi? Qu'est-ce qui et s'est passé pour maman ba koinayo? Et c'était quoi? Bon, apparemment je ne sais pas parce que naibali bit wa inilanga vraiment te. Parce que tant ayaki na ndaku et puis si on a joué avec la maman parce que nga maman kufa déjà depuis kala atikanga na âge 8 ans. Oui. Na komi ça que voir même maman et puis na lingaye kaka parce que quelque chose m'a bien na lingaye. Mais na componente aine nanga nini pour essayer mwana sala na ndaku na sala ka jusqu'à présent. Mais na yebate so aine nanga nini. Na ko koma mwana oyinayo. Deux ans moi batan belé pour oyinayo. Bon, et soit qui baton moi belé te parce que tant ayaki abandé kolinganga et puis tant ayaki directement tena la fille mais toye ba kasi maman azana mwana et toye fa na moi fille à mesure na mona ke ma sœur aye na ndaku ndi to fandaki ale minutes mukie ayininga directement akomi komi pesa na mwana na ye bon même papa pe ayininga directement tant la fille ayaki. Ok, na ko ta famille à papa te pour me gato ko exposer mon problème oyo. Luka bango te? Non, luka bango te mais Dieu merci parce que tombé kaka justement ko na makolo na ngambu ya papa. Parce que peut-être que tombé ki na ngambu ke ya ndeko ya maman peut-être ngeza la moins peu banye banzimate moi compliqué quoi. Dieu merci pour ekoi kaka na makolo na ngambu ya papa. Bango mo famille déjà bayebi. Donc bayebi comportement moi si azana tsanga. Na minute déjà bayebi parce que na betela mutu te nazana posa te na ke obetela bon po ekoma kaka nazana lingite papa zana moi te na OK on comprend. OK bon côté famille maman na yo moko biologie bazate. Bon vraiment na mi pesa te na ngam na bon parce que na mesana ki tona papa na maman. Tant maman OK nde na tika ki vraiment na papa une affection mingi ya papa. Oui. OK merci et bandeko. Je crois que l'andi ko makambo ya simina lobi. Ça bilo moza très important. To l'andi ngo très bien ninga bandeko loba. En tout cas ça makambo ça te. Monde ça na ko fanda bato hein. Ogo luka kisi nyoko kisi okyo luka. Joka munango okyo njoka pousser papa ya simi.
ya Yasmine. Est-ce que c'est vrai maman na aina ka bo pambelo musu c'est ça te aini o kaka ta yo boko. Maraboyo ba est-ce que c'est vrai? Bon. Na ko reconnaître juste ezaka na jour na bandaki ko bunga mapuna ke classe na yo kabanguna papa débat na chambre à cause ya po ba bien nyota papa atsango na kombo na parce que naza fini kinae. Loko bando linganga trop ya des fois bande ko ba keye ata zate ba bien na etika toujours na mabonanga ngam gérer yango. Nde mama tango yaki a découvrir que biloko papa nyonso ba bien na eza na kombo nanga. Nde bande ko sa ba débat na papa Yesu si na ezaki akende kolongola ba kombo nanga ata kombo yanga na mwana na ye na kati. Vu que papa aboyaki nde moni yango wana depuis le jour wana maman aïnanga nga soko se sentir nga même pas ko finga koloba et un moment tapé na que komona que papa peut a changé contre ngai. C'est un peu ça. Je crois Tolandi Yaya Marambolobi papa Azali numéro papa Azali donc tu bien dire papa Azana Nzela rapidement. Sala juste Yabolingo pour na orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes Kupler Avenir Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra tsoki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwa mina kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que dans la publicité, les qui ont été acceptés par les Camerounais, les hommes qui perdent, on fait là. Nous avons besoin vraiment d'un baya, parce que ce n'est pas dans la communauté. Les hommes qui perdent, par exemple, dans la sens, ça va être fait ça va de paix, pour les apparts, mais la passe. Mais ce qu'on se met par contre, il va beaucoup m'apprendre. Il va beaucoup ça, par musicien, vous allez par mbongo. Bah, Léonard Bissoki aussi, na vie, en tout cas, la jamais vous souvenir. Mais si on peut s'aider quelque chose, même l'eau les possibles. Je crois en moi. Tu as un besoin à papa ça commis déjà. Et que la régie, est-ce que papa ça déjà, à ça près, à ce qu'il ok, d'accord. Beaucoup de rapidement, papa. Papa et notre sœur Yasmine. Beaucoup de rapidement, papa à côté. Bon, t'es papa. Bon, t'es papa. Ça bien? Très bien. Ok, merci beaucoup pour votre place. Oh, mais namoni Yasmine awa. Habité. Yasmine premier années. Namoni yeta benga mais namoni awa premier années. Non papa. S'il te plaît, indiqué, c'est ta fille. Vous en avez place femme. Non, on kovanda boyete. Na ko kovanda boyete parce que yo benga na benga mais na ko mona mwana nga awa so de premier ngo eza nini. Pe namoni na devant ba krabo yo ni premier années. Non, il y a moi la quantité.
Yasmine, problème yango ezani o na moni boba benga na moni yoza awa yoza na longi ya mapo ezali ya problème ezani. Problème yango ezani. Papa. Hein? Papa. Je crois toba ya baramutu. Esika do so de sake kit. La benga lo ba lié mo pour ta fan. Non, boyete. Quand se pose la solution pour fan. S'il te plaît. Ngana Moussa Nzambe. Prophète Eric Kasson. Merci. Ngana Bengio. Donc, na sipio sur place de fan. Patrick comme la côté les matés. Merci. Papa. Merci beaucoup. Donc, merci. Je crois que voilà, papa Yasmine, tu suis à Tozani à la carte plateau. Papa, où nous avons. En tout cas, nous avons vraiment malamu. Vous en avez très bien. Kaka kimi ezali. Kimi ezali. En tout cas, kimi ezali vraiment. Atelier kimi toza kimi na ye na boto mato vraiment kimi. Normalement bon, toza na maman na bango na ndekone ya mwasi. Oui. En tout cas, qui n'est rien. Qui m'a vraiment zali. Qui m'a vraiment zali. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Tous ceux qui appellent à moi, merci. Il a un problème. Mais le problème, c'est qu'il a un côté. Vu qu'elle a un Arabie, bravo, j'ai la émission. Parce que moi, j'ai une femme tout le temps. Dans mes réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un repos? Alors, il y a un peu de non, il y a un peu plutôt il y a un peu de du solo yo, le réseau intéressé au papa aux alades ensemble et entre lignes. Solo aux alades makas, il y a un séminaire. Est-ce que aux alades makas, il y a au solo, mais quand moi je suis aux alades makas, ça papa n'a bino. Ah, en tout cas mon frère, excusez, makambo on a au solo na makambo. Yasmine kwa nini usulana na makambo te na anderu ya awa ba krabo ye pourquoi toko solo ba mna ndako te fo manga sika boye Yasmine pona nini mwana ngai eza nini eza vraiment nini me matina ba lia ya boye pourquoi wa nini o ezaki ekolekela yo matina bisika boye po mini ba ranjarati bon papa il est important to solo awa mais ata to solo mais bisika boye te bisika boye te. Mon frère. C'est d'abord une émission chrétienne. Et je crois que pour ça, c'est une émission chrétienne. Je crois une soit des fois, ceux qui a des fois, donc, à Lukibiso, parce qu'il y a une chaîne chrétienne, ça peut aussi avoir arrangé. Avec beaucoup d'apaisement, avec aussi l'aide du Saint-Esprit, les choses vont vraiment évoluer par la grâce de Dieu. Il y a un moment à Lukibiso. Nali quand même aux amakasa voyo kamwa na yo malgré que za ndeo renda ko ye a sepela ke za la boye ni to sali yango ninga lingi est-ce que koyo kamwa na yo ba ko ikolo bana yo ka yeso ki abeloko ni abengelinga awa na yo ka yeso wa nini. OK, merci beaucoup. Ya timi na ngo ça un peu moi s'il te plaît o mega poste là papa na yo ye wana za je sais comme ni bengenga na za pena na poste na yo ko siko bengelinga vraiment nini o bengatina plateau bo bengelinga ni bon papa. Premièrement, d'avance, limbisa pona bengo awa. Et deuxièmement, eza pona bien na yo na ngai. Parce que oyebi place to utsi nande na commune lelo. Et l'équipe a moment temps papa bando linganga tellement makasi. Mais na moment où to komi obanda ko linganga sute parce qu'il na comprendre que eza yote. Eza mimi source uti na ngambu ya maman soit disant moi si na yo ngamba mama problème ngo ezano eza nini ngamba mama problème ngo eza nini eza possible ba problème ngo eza nini ngambu ya mama problème eza nini mingi na lobela mingi oya yo moi si na yo akenda ka ya deux fois na ndaku ya nganga oui akenda ka po abatsayo sika moko ya bien te parce que oyinanga en tout cas wana nandimi yango te papa ngandi parce que ngani nde na tambola ka boye naza vraiment ndenge nazalaka donc lobi ke bachenga na ndaka nganga mais naza nde nazalaka ndaka nganga chela écoute moi ngandi no papa ngandi na bengi sur awa et Dieu merci parce que tout reste ka ba utu ko kende na mwana ya mwasi soit disant de konangai
bamemi photo na ngai bamemi na biloko na ngai nasalelaka na nzoto. Et chose grave bakendango orkengango bango bakendaka ya deux fois eza cousin na yo. Cousin na ngai? Oui. Ah. Et des places na yo na ko découvrir que papa batie yo place bakanga yo parce que oyinanga olongola ba bien yo tout na compte na kombo nanga otango na kombo ya la fille. Nde cousin abengaki nga nde nake ko découvrir ba chose. C'est pour cela nazaki na posa to partager ensemble. Ce qui moyen ya que za mais moi PDG pesami to partager pour to partager ngo awa. Merci. Yasmine, dans makambo nyoso yebisinga en tout cas. Pour la zone di mangote. Kenga na za envoûté pour moi c'est o ngana balaki. En tout cas la zone di mangote siko yobi ke cousin na ngai muto le cousin ndoko na mtebisa ko makamandengo. Oui. En tout cas faut ngala ngana mona yi. Pour ne pas vérité, il faut na mona yi. Pour ne pas vérité makambo. Je crois il y a signé de 20 mois temps péré on se déjà avant les canapés à Nini. Donc à mes canapés après on le battait parce que vous avez payé trop moins. Tapi nenga gawana moi sur chananda. Maman ya bana yo uchana kati ndako. Ye alikuwa moyen kota mpe na ba ndako ya mabe. D'abord pour travailler pour biloko pour pesa la fille moi na ye avec nene bana et puis ba soit ba biloko na ye nzoto parce que il faut bala je crois que comme bala na ye. Oui, il faut bala, parce que la fiancée n'est pas bala. Mais au moins qui ces derniers temps nzoto za ye ko be ba biloko. Et là qui va en tout cas Billy donc fa ba des fois Billy ba voilà. Il va qu'un peu pour y ba sur ces awapi. Zoka suksi wana ezalaki ezali ba mbaki bakenda kusimba sport de bisai. Cousin na yo ya nganga. Cousin na yo. Oui. Cousin na nganga. Oui. Bango bakenda ozwa kisinde kuna moko bakenda ki kozwa zo photo bakenda na ngokuna. Ya yo ko se trouver que donc kisi yo ba pesa ka yo ko lia ka biloko o yo linaka mwana yo parce que pa na meba ya yebakite. À partir ya photo ya mwana na yo nde cousin na yo. Yasimine wana solo wana Yasimine. Ya solo mamozo bisanga bien ma solo vraiment Yasimine. Ah. Tangu bango bakenda ki banga. Kama la photo nzo ile photo ya mwana. Ya solo wana. Nde mwana mbasa susu. Mwana ezala kite. Mi fille mamono ba beza ba solo. Oui papa. Eza makamba solo parce que eza cousin onde mutabenga abenga kinga na kende ona ke yoka. Mi fille excusez oza mwana ngai. Mona libota binete busembisu na libota to botami nga za na ba cousin ebele. Ba cousin baza ebele so cousin nini ozo tangela ka cousin na yo cousin nani? Tonton Fulgence. Tonton Fulgence web. Oya vana na matete. Hein? Ah. Et après alobaki donc bon papa tonton Fulgence abengaki ngai namonaki soki na bina yebisa oboya nakende nde nakendaki nga moko nake komona photo na nga alakisi ngai ayebisi ngai ke eza na mama moko na jeune fille na ye bayaka ya des fois kozwa bakisi epa na ye po atela mobali na ye mama ngo atangi nga kombo na komba mama mifi na jeune fille yango atangi nga komba jeune fille yango Grâce et na ye ko comprendre que eza mama o tozali na ndaku nde tonton Fulgence ayebisi nga kie bakisi ya kozwa azwaka ngo po atela yango na biloko oliaka nde tango ayebisi nga aye kobetela nga lisusu na turo nde bakendaki kozwa kisi mpo na ngai bazwaka na bango komomesa no maladi nyonso tu nazalaki nango na nzoto bango nde babale kobwakela ngai yango e ya suka nde bakendaki mpo babwaka bamemi foto na ngai na biloko nalataka nde tonton Fulgence atali foto na ngai amoni ke eza ngai mwana na ye mpo naza mwana na ye aza makila na yo nde abengaki nga na kei nde abandi koyebisa nga histoire oyo nauti obetela yo
bakendaki mpo badétruire ngai mpo mariage na nga esalama te. Est ce que okoki mange nango papa? Mais oza mwana oyo nga na boti makambo nyonso oyo ezoloba en tout cas na rekwanga nango ti parce que nazokwanga na te parce que on va cause de makambo bon kokosa makambo na kokosa makambo te parce que aza mwana oyo nga na boti tango zo expliquer na makambo bantu nga na zo ndima yango te. Est-ce que tonton Fulgence a kokosa papa? Azande akokosa te parce que akokosa to comme akokosa te. Mais zanini ngai fona linga na yoka yemo na yoka yebe po abenga ki po na kamwe yibi tonton Fulgence ayebisi yo. Parce que ngana famille wana neza to donc to solaka na noté parce que basa bata bakisi biso to samila to kutana na bango te. Siko yo ozima koloke kuna akiyosima kama ndenge wana c'est ça là. Donc on dit bon ndenge ni mwana. Papa écoute-moi. Aïe que bino na yebo yo kanaka te. C'est pour ça que moni photo na nga abengi nga directement parce que biso ki abengi okende te. Aïe biyo ndo zalaka papa. Où est le mal? Papa Blanchard. En tout cas ça linga pasi makambo ça linga ma pasi. Je connais qui m'a moi. Oui. Tu as un numéro ya maman Bifi, tu as un numéro ya. Nous avons un combat pour ah. Pour ma campo il faut ici. Nous a papa, nous a mettre. Ils ont ningo. Ils ont manière que amour vous avez obino na ils a sauté, na ba mbali baya. Et puis maman na kena ko kisi kwa chena biloko ko dia. Là c'est que nous a kisi, yo ezali ne cousin na. Et puis il y a zoka moyango. Donc il y a travail à kayo pas que cousin yeba. Mais cousin yo ko yeba tant ma sur photo moi en tali bo mais au moins on a bisote. Il doit comprendre que maman na ngai moko. Donc moi so chana ndoko kena ko travail qui ça là ka joga travailler nde moko 5 yo yeba mais ba ngabe ba travailler qui mais avec mon a tant 5 photos nde amoni photo ya mwana moko moi si et si tu vas 5 qui ba bino ka nzoto des donc il va m'amuser terrible. Je crois ce qui libota baza prête parce que ils ont magnifié na mwana et grâce à tout le cas ba kota directement na kati ya plateau pour tout c'est moi il faut tout et si là balamo et si là balamo. Bien-aimé dans les Seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur Bolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire mpona bana na baza na place ya kolala te ole baza na bafamille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko mpona bango po bango baza luka bana nyonso basepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible Nathalie histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle, mais eloko ezong ça na bon ezali mal bolamu abandé ko ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kotiambo onayo, totongela bana nesika, nzamba kozanga te pour la génération future nayo parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça maboko to continuer un photo bandit et que les rapides, nzamba kozanga te pour pambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, merci. Je crois que tout le monde a participé. Tu vas qui maman na moi na basa a. Fanny Mobimba, papa Blanchard, basa a déjà. Na Régie Bazali déjà. Donc, de l'autre photo est pas la vérité. Si réellement makambo ya sini nazo beza solo solo ko sama ako sta bango to koyeba sepe bango pe mbaza pe na to oui ba po ya sini na libika to ko ko accepter lo ba mote a vous te papa mo ko papa ça bien c'est là vous début ya sini faut dans la place pour ma mozolo ba il faut ça bango ba solo quand la papa ba te la possibilité
Et pour ce colis, il faut la responsabilité de la Libane. Il faut que c'est papa va problème pour atika moi si un tempo avec celui où n'inga papa n'a pas la tête. Papa no bazanga mikolo bo dalinga papa n'a pas la tête. Ba suwa papa. OK. Aka beaucoup de la mission rapidement maman et ainsi que na ya grâce. Bakota rapidement parce que bazaba bato yo toujours c'est la bango na kati ya bote maman. Bon. Maman, bote là. Maman la peste c'est comme bote. Bote papa. OK. Merci. Yaya, ça va? Vous allez bien? Maman, vous avez pas ce qu'on fait. Papa problème ni na wa. Non. Et ça on a bien ici. Yo bengi si biso mais oza papa oza ndeko. Problème ni na wa. Bonsoir. Bonsoir, Mi fille. Problème nini? Et comme si to comme na niveau ya oyo vraiment TV. Boya kufanda. Maman lembe. S'il te plaît. Voilà. OK, voilà. Mi fille. Non. Grâce. Papa S'il te plaît. show di kambo eza vandi ça biso na ndako expliquer biso papa s'il te plaît na mote Yaka kufanda. Yaka. S'il te plaît. Pour nini? OK, d'accord. Tala ngai. Comment on m'appelle ton réseau de te papa ezala te papa ezala te bana ndako tozala ndako mona bango D'accord. Soit qui sera non, soit qui papa lobby est-ce qu'il y a moins sur quand on va nous habiter non ya fan. ezala te ikamni na ba bonisa te Soit Yaka kufanda. Yaka ni kufanda. asali nini? Yaka. Fanda. Avec yo mon asa mbano. wala biso ezalaka te papa bana ndako Soit place au fan. yasmi problème ni nango oyo meme tutika ona ndenge Grâce vanda. Grâce vanda. Vanda. Maman, est-ce que toi tu peux te donner ça? Zala poussé. Voilà. Est-ce que tu as dit Tata Oyo? Merci Papa Blanchard. Toi Tata Oyo, vous avez déjà posé en famille. Toi qui n'a pas pu non. Pour le problème ni. Ina problème soki ya ngana mwana to de kanimisio to sala to nini soki na yasina sana Blanchard za wana papa ikamusa famille to de voilà on OK. ospe comme mutu nyonso ayeba kake to na problème c'est pas bon Non, il y a rien te Kaya grâce, s'il te plaît. Bon, OK. te paye na mote te paye na mote likita obo sali donc ezalaki déjà bo préparation Tala ngai komata liko na ngati oza mwana tellement ngana zabo ngana zawa tozana na ndeko na yo awa unga pe na salaki te babenga ko benga OK. yango c'est que na pesi numéro na bino abenga bino boya awa parce que to so likambo yo na famille pour makambo esila ni so OK, merci beaucoup. Maman, na la lo mo que non banana no lo mo ko bi que comme s'il y a un problème et ça va gérer ce bon yo problème yo ebi. Ndeko kuti bango apo yo. on a yebi Yasmine ye ala na ba shema ben Azabashe mabenda. Voilà. Merci. Yani no baki ke asa lukuta mamoya tolo. Oyo so mamoyo yo ebi na sko ni ya mutu to ya bezo. En tout cas, merci beaucoup maman. on a yebi pas moi nakuta bana na Yasmine na bala Oyo, OK. Vraiment. Oui. nazopesa bango conseil lelo bato bakanisaka mpo eza faux archi faux. Vraiment, merci maman. Loba. nazwa Yasmine mwana avant kutu grâce ya kokonda o grâce azalaki ibanda ndeti benga Yasmine mposa na ye ezalaka te papa aza na mwasi te wana papa na bango tozwaka ta kosola te Vraiment. azalaka toujours proche na mwana Donc papa na mwana. papa na mwana Et quand c'est yo maman ça entend moi si. po
imaginer moi le grand faut quoi Yasmine avant na papa ne 23 heures ah déjà na chambre ko se kana to so se kana tema na ke e ko futa ni lo kusana e lo ko tale ko futa papa bla cha na la ko so yo ka te ko déjà na moi na ko yo ka eza makamba ko yo kana te eza ke na babengi bina poto za conclusion makamisa oh ngana sina yo ki post parce que ça linga identité yo se ke to boya bala mutum na papa sika moko ona so tala mona petita ko kata na maladi parce que na mi fi ngana bala na bali yo bango basa bana to yo zo soin mwana te sikoyo na tatika mwana akufa non mi fi bongote azali mwana soki yo atake mama oza pena mwana so ngana na sika mwana papa Blanchard merci beaucoup maman olobi a des fois biloko ba 23h soki nini mais pas vous expliquer merci papa Yasmine ndengo moni wana na papa na Blanchard bakoki ko banda lisolo ko kabwana bango zaka 23h nga mwasi na ye na kata chambre na zozela ye azosola na mwana na OK tandis la soki mwasi a côté na chef mbala pas mon son bala côté c'est que moi ça là so yo ato côté mais moi na kozela mobali papa Blanchard exacté kolobelo côté na expliquer clair makambu nini mwana atala lo baka malamo parce que bon ça moi ça sabino et puis mwana na ya za maladi mwana za maladi yo so s'occuper na mwana te Blanchard tika ko na ye na kotika mwana bongo te parce que yo ototika mwana musika na yo mwana abeli maladi o ezaki mutu akopusa na pembe na vraiment te voilà tala malade quoi empêcher abeli yango azaki de fazola na salon akola na chambre pour la na ndekone grâce voilà okomona papa atiki nga na mbeto ake kolala butu mobimba na grande fille quoi Yasmine na bien mi moi senya ko supporter mwana azako bela otike musika mwana azako bela otike musika papa tika na ngalo c'est ça là oh ya papa tika otika ndeko oye moko papa tika na non ki pes na mtema oh Yasmine ki aussi sango fo nyonso na bimisa a po biso to bomba toza na bien mais Yasmine trahi biso to na ndako to ko sa kama ndako to yo même biso tina niveau a donc tu nyonso ta biso isfode papa Yasmine mona moi ma be ana makambo ebele ebisanga na bombai makambo ebele onga na bombai mama ebite papa ebite c'est vrai oui ndaza bongo soit da fiancé on le bité toujours la kiss to sala fiancé non za marié fiancé non za la marié babilo pone bima ke wa oui papa na le bité na le bité papa moi yo mama Yasmine yé moko Yasmine likisai papa c'est qui nous kola nguba Yasmine yasolo oh ngana zo ka papa na bomba mais lelo abimisi makabo ngana zo ka papa Yasmine da ana kindoki Yasmine oui mobala na science mobala na mzamta science en plus mobala za marié oh Yasmine ba fiancé mobala na ya papa na papa ye moko tu fais nini tu t'en on se comprend na te pour so ko yo ka awa na so ndo parce que papa donc yo bien yo polo bi papa ça polo ba même si so abo mamutu ba pesa quand même ta moderne mo ko loba en tout cas donc ça dit olobi azo kindoki na aja 8 ans yo collection pour moi ba kola nguba pe ayebisa moi isa makambo tellement ebele papa na bango ndaza bongo papa Blanchard papa abiso makambo ebele change ate donc souffrir boy papa so msala ekufi Nicolas Yasmine pe ayebisa nga Nicolas mbeto na yebisa kombe ko na bien makambo so de papa prophétesse donc grâce à ça consultant makambo se ko sila to sa solution alingité ko ay comme mamba tout tina niveau ya télé mutu nyonso mona biso ba mona Yasmine ebele makambo na bomba yo na yo trahi nga na mama na ngai non ça va OK merci beaucoup merci c'est quoi enzem na pas choc moi ma
mwana mabe mal à l'aise kota bato ayobima mwana malamu bino bomona ye malamu biso tobima mabe donc bamama babokolaka bana mbana nde babima mabe oke eza bongo te eza bongo te nazoye mwana ndenge atala azolela teki pasi na motema pasi na motema otraki nga na mama nanga na nyonso tozali na oyasimi na bomba yo nazobengo papa nga papa nazobengo Yasmine makambo grâce à besimaka basolo natuna Yasmine bon ça va papa mnacha oui yo dans sa sorte na Yasmine nalingi Yasmine nalingi bango mpe balobi nalingi ozwa makasi ya koloba na mwa kelekemo oyo oza nango pasi ya motema oza nango na makambo oyo ebisi biso mpona makambo oyo mo tokutana batikolo bango atasi pepe bolobi toyoki bino toyoka pe Ouais. Papa. makambo grâce à lobi mpona yo eza vrai toi dans la facilité oyo bekile iso. En fait, je connais rien. Parce que Naza, en fait, ils ont les kelanga même. Grâce. Est-ce que nga na yebiso buzobo yo lobi a? Nga déjà to tant yo kosola no buzoba oyo nga yo lobi obimisi ana awa na kata plateau. Grâce wa mutema mabe papa je connais rien. Oyebi ndo kolisi ngai na okosambilo kwa na te papa. Grâce à ça nga pasi makambo na question nga pasi vraiment Yasmine ça linga pasi Yasmine kando oyebi nga grâce est-ce que nakozwa temps yo koselo ba bêtise Sauf qu'il y a grave au sali aussi ko yo nakozwa temps oyo lokuta oyo kosi nga grâce na sa elokisi nga na mama na nga malade azokela wana diza bapese nga mifi nakenda kwa nganga salinga mpo nabebisa ye na nini na ozwa combien de sacrifice na sala mais azoloba ngo ke biso tokota nda kwa nganga na gasi tobokile mpese bino boyebi te auta kolongola vie ma 7 mois ana ndako papa boyebi te na bomba ye c'est déjà un des amours excusez makambo ya boyenga papa na bino sana kata ndako en tant que responsable donc boyebi sange eloko moto ndeko na komo te zenya 7 mois Yasmine ya solo wa tona yebaki ko trainga na mama na ngabo na ngena bomba te mama lulenga ngana suilaka vraiment yo okilonga zenya 7 mois Yasmine pona nini bongo soko soki okufaki 7 mois bon papa maman na bino loba nga nini Yasmine soki okufaki akokai mpe koyebisa ngai ke mama naza déjà mama naza awa mama noteki mama tala boye na yo te merci beaucoup je crois que yoki babiloko oyo banini wana en tout cas c'est un choc nalingi ya sinengo za pe makasi na moto koto yoki mama lobi koto bosola papa 23 koto oyo soki mama la pesa na soki ndenge en tout cas epeni mais oh si je wana mama la pena na ngolo ba juste makambo yibiso na kata makambo na ekina ona kata plateau ezaki bango bayebi botomba bayebi makambo bataki ntongo bakoti balobi yango komo parce que bayebi bazocourant ntongo bakende na ndako anganga mpo baluka moya babebisanga soki bazalaki ocourant nango bakende komo Mifi Mifi makambo est-ce que la makambo na nini lo bana makambo oyo ene biso parce que okata biso oui eta ko ba ko ba mo basali papa makambo na yelaki na plateau ezaki mama Mifi na grâce bakendaki na ndako nganga epuis ndako nganga bakendaki lokwa beza komo mesano bayebaki te ok ndako place bakendaka eza pa cousin na yo tonton Fulgence oui nyoso no yebisaki ngai oui non tika lo ba ko ba yo s'il te plaît papa ngango bon bakenda ok bakenda ne pas tonton Fulgence il y a des fois bakenda basala makambo na bango po bamvute papa babebisa nanga bayeba te ke ezalaka cousin papa elelo nde tonton Fulgence nabengaki nga explike nga makambo bango bakenda kosala grâce au parvenu kozwa soutien na nga na sous-vêtement mema na ndako ya nganga
kasi mpo nini nasali yo nini to nasala yo nini mama nasala yo nini ya mabe na yambo mabe na ndako na biso nazwa lokwa mama na ndako na biso me oyo futinga nikola nini papa bakenda na ndako nganga nde nalobaki to babwakilanga maladi baki ekuta cousin ya papa bapesi ye foto nanga cousin papa atali foto amoniki ezanga mwana bango nde omoniki aboyi kosala eloko bango bakendaki koluka kuna nde abengaki nga asolisi nga c'est pour cela nga nakokaki kogarde eloko ya marke oyo te na motema na nga esengai nayaka awa epa bino mpo totrouve solution nango. Ok. Soki, je crois, nayebi te parce que comment famille oya rapidement est-ce que bino vous reconnaître que bokendaki na ndako ya mongaya ça c'est fiché vous reconnaître papa je reconnaître eloko te eloko te grâce eloko te papa eloko te eloko te grâce ça belaka ata juste voilà soki bokenda na ndako nganga c'est le mot pour boloba yango yo nasoko lokola mwana epasa mwana eza mwasi nanga mais bosala makambo boye mpona nini papa soto kene pa ndaka kamba me yeba yeba konda za bongo aidinga bien moi j'ai pris makambo boye mpona nini biso ngapiaka azabona na yo ndaka nganga ninga kenda ndabo na kokota na ko ni yasa yeti karate ona zwa nini Blanchard ona baba kote na Yesu vetimina ndaka ngapopo zoi mwana na yo mama grâce wa kimia yo reconnaître que okutanaki na totem de fusion sana nganga peut-être na masolo wana mais bino bo reconnaître ngo te tuka ko tanda kwa nganga te otoka ko te wana asande ko nangai vérité ce que yeba parce que vérité bana tuka na éviter ce que to sala kinga no za peut-être ce to ça na éviter papa je na yebe le côté ce qui na dit vérité ça nenga en tout cas mi fille en tout cas ngana yo papa na déjà na mwana yo papa na excuse nyoka ngai na uti ko sidi kilai a na makambo yo lobi to sepe na papa ko yoka ni ko to ko ta ni bale donc c'est pas na moté non c'est pas moté non c'est pas na moté non papa na sala biso kina biso to travaka côté oye oza ko biso ke ba si elle m'a pas mis parler de kwa nganga ndi ko nona c'est de ça de ba soki ya le no ya simi na kose no makambo kana ola ba to ye ba mo biso a to ça ça ngana za na posa si le mec a fait to panza ni kan mais bino ko éviter ko tana to yebe le côté le Thomas Fabien. Papa, merci. Yo sono place fa na dai, ata la train da problème te. Problème mozo que c'est passé la moto. Le Sénégal doit intervenir, malgré tant que santé madame qui. Le bingo bam ni ça na biso. On a aucun bam. On quand même foya. Papa Blanchard ce que bilika mtozo de la scope na Papa Blanchard ce que bilika mtozo de la pona nini ole la ni ce que bilika muti Papa Blanchard Papa Blanchard Papa Blanchard yeye moi né à moitié fille né tanga bota kina moisi na yeta moi na 8 ans moi papa maman kufi moi tikana papa ni tina kumisha ni fille et akokutana na maman ni fille là moi na ya moisi comme de grâce bala ni ba komenda ko na katenda mais c'est arrivé que la fille a fiancée n'a pas na quel omba fille a fiancée fallait bala et je peux se retrouver dans ma malade dans PC mon belé tant abiki ya baba kuta suna fait so baba na nde bango soi-disant parce que il faut pas na confirmer soit des baba granda kwa nganga monda kwa nganga comme sur une fulgence parce que on va faire une petite pour la matete il paraît que maman il paraît je lui ai dit maman il parle de côté il paraît akena kozaki sikuna
alambelaka papa Blanchard azala mfute mpo aboya ai na mwana na ye na bisoi mifi ntango komi ere ya libala nde nanga na esangeli foto nde azwi foto ake nango mama ake foto bango baye na mwana ekasi na bisoi disa na confirme te nde nango akei kotikela foto akabaka bakisi mpo bakanga papa Blanchard nde aza cousin ya papa Blanchard sikoyo yaye bakati kozaka bakisi yaye la soi disant palamaka aliaka po azaka mfute dete bakei kuna asengi bango foto bamemi foto na dossier ya mwana mwasi na susi ya mwana mwasi na foto etala boye nzoka bakisi apesaka oyo mobala afutelaka nzoka eza ndeko nemo nde sikoyo kaka mona foto to mais oyo foto ya Yasmine oyo mwana biso mwana ndeko na ngai nde babeni Yasmine tala mafoto na yo yango tala bino na senga nana o mama mifenga kali mosa papa to nze bakisi oyo napesaka tielaka mobali na biloko nzoka neza ndeko na ngai moko tala badi basala bo mpona mariage tebeba tala bona ataki okoma mama mifi na komo ya grâce nde tobengi wana kati ya bakolo tosonga bango bango babiki batikala jamai okota ndako anganga neti mama mifi abi yebabi nanga ndako mpona bomona mpona zwani mpo zwani na ndako anganga nzoto na ngai ezotikala na ndako ya nini yanga de papa lobiki ava telema awa réellement mpo bango bawanga mi bakota na kanganga te tobengi wana de dieu pour que mosala oyo etomeka mpe kosilisa nkali. Merci beaucoup Papa Eric pour na maloba. Kwa zabolo asali kusali vile kati ya familia. Oui. Abana na ya. Kubona ya class. Oui. Ona. Yasmine. Nani yuko yes. Yasmine azana ni pano Yasmine. Azana. Bon. Nga na mune ke na olinga ye. Mais nzoka na mutema linganga te. Ya grâce à une question. Na bandia ko linga na autre asali na olinga isuti. Sio kozali kama na mutema na. Oui papa. Na kama lelo faut ici. Et si la faut ici papa Blanchard. Il faut ici la lelo. Molo baki o bandi kolongola bolingo banda bolinga eka lelo. Oui, kalelo, kaka lelo déjà pe longwe. Po aso ya sali biso. Papa izalati. Bakambo ebele oya yebisanga na bombai. Mais kali kambo mukeso pe ndenge nini yango oya yoki kutoyebitenga na mama nanga. Mais ayo trahir biso. Merci beaucoup ya grâce. Asepeli. Merci. Wewe bani na bani. Parce que jeunesse, jeunesse, bilenge, ce qui au tournier, boutuna, à ça peut chemin à ma peut-être, ma couche va au Nakanika, ma cambi balé. Ce qu'a ça qui boité, aïe pour trahir biso, yamonde, la ligne mi démo, trahison, et puis un écoute. Voilà. Merci papa. Mama. Tika na kulela mama. Akoshelo makaputa ya mama. Aux assure. Bazo kutuna okuna lobi. Esa réponse. Hapana usenga yoza na kimya. Tuka nazomona yo sala nga vraiment bien. Nako singa yo sala nga parce que koloba et vous risquez de mettre attention camper ça ce qui c'est là ça ça la pose la vérité. Yo la pose la vérité. Banda observer au moins la vérité et pour dire pas si. Maman. Ma constitué. À cause de... Mais tu vas profiter. Parce que dès qu'on a vu ce tir de bête, il se le non sort. Et toi, analyser on a bon moto, normalement la logique des choses. Maï ce qui m'a ngani c'est que soit babwa qui libanga na kati ou soit babwa qui nzete na kati
Utapesi eza kutuma makambo ya tokende molimo te fozalaka na mayele na bwanya nde kususu tekona biso alobi atrahir si on alobaki na ye abomelaki ye baverité na ya bazemi ya lokola oye atrahir bango mpe baza oblige ya kobimisa mpe verité mama Papa. akaza na kosenga koyoka peut-être que pour ça aussi il était un super nappe dans son à cette trompette Papa elle bosso na senga no mobile na pardon donc c'est un pardon pour tout c'est un pardon pour na premier nini c'est un pardon et pour na moi Yasmine pardon il ko lo kitsa mutema kuna makambo ya Yasmine limbisa ngai naza mama na yo tango na yaka libala papa nalinga mwana nga makasi puis mobile nanga tozaki famille moko bien ambiance bien voilà na grâce à zaki te après grâce à ekoya na sengi mobile nanga ki mwana nga akoko vanda musika nanga te to sangisa bana grâce à ekoya balalaka bango mibale na chambre okoya na ntongo rapport ya nsimi na sali boye na poko ya rapport ya nsimi na sali boye tala kutu Yasmine alingi asala papa boye tala kutu Yasmine aza boye seke biso tokoperdre naza mutu naza mpe na motema nde yango nabaki mpona ganye nyonso wana mpona azwa mobali na ngai atikalaka ya ngai epuis biloko ya mobali na ngai eza ya ngai po totika kobota te nde nakendeki paya na matete paya moto oyo azoloba wana donc makambo ngana oki peneza ya solo donc okendaki vime ya solo nde na banda kokende donc makambo okoki jamais kosa penser oyo kana parce que tango otuna bakestion akokaka tika ya aluba obimba bongo soko otuna bakestion otuna bakestion biso tokonanaki mwana tika aluba nde papa nga banda kopesa nga biloko na banda kotiela ye na maya komela na biloko ya kolia epo apesaki nga eloko mona tiaki na sambeto oyo ata likambo eza ndenge na ata moto ezopela ndenge na ndako ye aza makasi oloba te aza meme mpa na pouvoir ki mobali nga nde na okonza likambo nyonso soki eza nga nde moto napesa solution ata bana babundi soko nga kaka liloba na nga ebimi kimikoti ma ya papa azokoka meme mpa koloba makambo mabe makasi boye ozalaki nango kati na yo en plus mwana ngai aza na chance ya mibali te kaka ye makambo ezoyelaka ye kaka ya bien yango tokendeki kaka lisusu maki grâce nabi tokende na matete wana esika nga nakendaka tobebisa ye nzoto mpo mobali ayi na ye libala yango ebaluke koma ya grâce obalabala grâce misi ya solo wana vraiment mama moboti azalsali misi yango na osenga na bino bajournaliste bolimbisi papa loko oyo oza amosala nzambe bolimbisa ngai libala na ngai ebeba te boye nga na kozala soki mwana yango azwi mibali yango oyo esilaki mwana yango mosusu azwi pe te azwi yango te mobali yango azolingaka ye ata tobwakeli ye mpesa yango soki omona bake namoni azongi normal nazokomprendre te azozongaka normal deux fois mbima azozonga normal nde yango prise asuka nganga yango alobi tomema kaleso na ye foto na souvetuma
nazoki kotuna suki mpe po ekobebisa ata motu osalemaki yango wana papa taye koyeba makambo nyonso nazokomprendre tayebi yango ndenge nini aya okoma nango ntina televizio tayebi yango ndenge kanga oyo bino kokendaka epa na ye oui aza cousin kuseba nde areconnaître ye Yasmine c'est cousin ye nde areconnaître tobongisa kaka tobenga te papa nasengi deja molimbisi aza mwana na yo bisa mwana boye ya grâce sala mwana boye ya grâce bon para siko pourquoi na tuna que question à liboso est-ce que solidaire quand même le bâti au Lingata. Papa, alimbisa. Nashuni loko lo bâti. Ngani na bomba. Ni mama binisi. Nyonso mama lobi. Isa solo. Alimbisa biso. Papa alimbisa biso. Yasmine, limbisa mama nangu, limbisa nga, nande konao, limbisa. Nyonso mama lobi, upese wana, ezale nga na mama. Limbisa nga. Ça passe vraiment, ça passe. likambo sali na tuka nayebi te Yasmine nga ntake mosala nzambe na osenga na yo olimisa oyipwani so omoni makambo nyonso ekomi ntina niveau sepasi kizabaki abundeli yo ti okomi c'est juste kaka si nde batai koanime bango oni kotekose makambo nyonso alors po yo mpe otangama na mabunga lolenge moko na lolenge nzambe akotangela bango mabunga te yo limbisa parce que bible ezolobaki topambola baye nyonso bakosala Yasi. Papa. Mami, Papa. C'est pas poché, t'as pété. Ezalaka to elimine bango mibale po biso totika na babie nyonso yo limine nga po tika na babie oyo ngai ya solo na bango nyonso mibale ok tuka nayebi te so ngano peut-être tofutori kovivre susu nayebi te yo limine ngai ngambo na bali yo limine ngai otika na babie oyo ngai est-ce que ezalaka vraiment mwende vérité ndenge bimi bande kowanga nomoni pour cette année kaka pour Yasmine le quoi déjà to même déjà soutien kala so za bomoto na mobimba to bomi papa le quoi to comme ça que déjà soba autorité za soutien take papa suka akota mabele ngasa mwana ngato changer mikanda to tikana lopango to tikana nyonso wana
Nzambe alimbisa biso. Nzambe alimbisa biso. Nzambe na yo papa alimbisa biso. Ambimission en poisson. Papa bondela pona biso. Bondela pona biso papa. Jean 14. Voilà, il est fait mon je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon côté à quoi il pas Yesu atambola na kati ya Mungu. Et mon côté à quoi na kati ya Yesu atambola na nzela oyo ibobaka oyo kufa. Mon côté à quoi il pas Yesu atambola na kati ya bita. Seul pardon peut revendre la carte et dépendre de la thème. Ceux qui osent décider, il y a un peu parce que au bout ça les même ça mais vous n'avez pas débat les clairement qui n'a limite on a affaire et faut pas il y a des tourments où il y a faut pas les chocs à passer. Nazoloba na motema nanga. Nazoloba na motema nanga. Papa, papa to ngana ekate boya kaiba. Papa. Te papa limbisa biso. Balimbisa. Qui n'a pas na sagesse ya to wangana ki po to za bato. Te papa limbisa. Papa Blanchard limbisa. Vérité ma bible ye bobombi no. Pardon papa limbisa. Limbisa papa limbisa. Senga passe makasi. Yasmine limbika. To sala lisusu te to sala lisusu. Pardon papa. Ok. Papa pasteur limbisa. Je crois. Merci. Merci. Pour conclure, on a parlé de ce qui a. Pour bien faire le bien, on a reçu le souvenir. Il y a d'autres cas qui étaient dans le temps où monsieur qui était. Mais cette version a été dans Jean 14 et c'est du souvenir de ta. Merci. Ça n'a pas mon avis. Bien-aimé dans les seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien-aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon Ezali malbolamo avant d'être pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continue œuvre tout bandit, et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63.
presque gratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne.